ela kaka pana ulanda babisite ya kaka moko elengi ya kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi muke kangi moki bana matadi bana bandundu Équateur po bulantaka bomoko ya mboka bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano. Ok, shalom, shalom, shalom naba eli nyonso, shalom naba na nzambe, shalom naba ndeko nyonso, oyo baza kolanda biso na poko na lelo, shalom na communauté mobimba, oyo bayebi munoko oyo biso tozoloba to ya lingala. Tokutani lisusu lelo po na kopesa communiqué ndenge bouti koyeba ke biso awa na mboka na Stockholm na Suède touti kokufisa moto munene mosai na nzambe papa na biso Edouard Oazaki moko ya ba pionnier ya évangile awa na mboka na biso ya Stockholm toza vraiment na kati ya matanga kolela ndeko kolela papa kolela mopakolami na nzambe oyo nzambe a permettre ke akoka kotika biso yango tokutani lisusu na pokwa oyo na kombo ya basai na nzambe nyonso ya collège pastoral ya Scandinavie to pe ya awa na Suède biso tokutani pona koya kopesa programme ya milulu ndenge ezali ko continuer depuis to bandaki mukolo papa tikaki biso kino lelo pe mukolo ya suka oyo tokende kotika ye nzoto na ye esika oyo ebongisami pona tia na ye yango wana tokutani na poko na lelo pona koya kopesa ba précision na mwa ndambo ya milulu oyo ekosalema pe programme oyo etikalaki po ke toya kopesa bino. Je crois que mikolo elekaki basai na nzambe bazalaki awa pona kopesa église mobimba to communauté mobimba programme ndenge nini elekaki lelo biso toye lisusu pona kobakisa mwa précision na mwa oyo etikalaki yango tolingi koyebisa boye na liboso tolingi kosenga vraiment ke église mobimba corps de Christ tosangani sima ya basai na nzambe pona tina na kolela papa na biso Edouard oyo azalaki visionnaire ya église Les Rochers. Donc tozali kosenga na occasion oyo eke basai na nzambe nyonso oyo bazwami awa na kati ya Stockholm ezala ba oyo pe bazwami na ba province ba oyo nyonso bazwami awa na Suède ezala bozana ba province to na nord na sud vraiment journée wana biso nyonso tozala mukolo ya enterrement oyo ezali na date ya le 22 novembre na mbula oyo tokoka kozala pona kokende ko honorer mosai na nzambe pe kokende ko kitsa ye bipai oyo ekozala demeure na ye ya suka tobengi basali na nzambe nyonso yo moto oza na province yo moto ozali a na kati na Stockholm mukolo wana toyebi ke toza na mboka ya bamisala vraiment tozali ko répéter ke tosenga biso nyonso ba congé na misala tosenga ba permission bisika nyonso toza na ba responsabilité totia yango déjà na agenda na biso ke date wana toza na rendez-vous moko ya motuya oyo ezali kaka ya kokende kokunda moto na nzambe to papa na biso le révérend pasteur Edouard yango wana toyaki na poko na lelo ko lancer appel ngai nazali mosai na nzambe apôtre Moses Dido Likenja oyo nzambe apesi ngolu ke nakamba communauté ya Mepsa Efrata awa na kati ya mboka na Stockholm yango nazali ko lancer appel na bandimi nyonso ya Mepsa Efrata awa na Stockholm ezala bao pe baza na ba province journée ya le 22 biso nyonso bana nzambe totika ba misala nyonso tokozana nango tosenga ba congé na misala oyebi ke oza membre na kati ya église Mepsa Efrata mukolo wana biso nyonso tokozala ensemble pona kokende honorer mosai na nzambe pe kokende kotika na demeure na suka en dehors ya bandeko ya église Mepsa bana nzambe nyonso ezala oza osambelaka te ezala ozali na église songolo oyebaki mukolo wana biso nyonso
tokokuta na pona kokende honorer nzoto ya papa na biso na la série sous appel na ba oyo nyonso bakoki kolinga ko sunga to pe kozala na ba makanisi mosusu ba contacter collège pastoral to pe ba balingi ko sunga na lolenge nyonso bakuta na papa na biso Antonio ya église Patmos. Nzambe aleka na kopambola bino na tiki maloba epa na mosai na Nzambe papa na biso John Kabudibudi ya kopesa biso suite ya programme ndenge nini kozala mokolo wana ya date ya le 22. Merci apôtre Ngola Pambola yo, tout ça ainsi de suite. Grâce à Nzambe za elongo na yo. Justement ndenge toyebisaki bande wana biso nyonso communauté mobimba awa na kati na mboka ya Suède que tokozonga pona tina kopesa ba précision ezali que date ya enterrement ya révérend pasteur Edouard ezali maintenu le 22 comme ça a été dit. Mais je viens ici justement pour préciser adresse bisika kani tokokutana parce que la fois dernière quand il y a eu l'exposition et accord batebele babunga ki parce que ça est un peu très compliqué là mais véritable adresse ezali Nora Begravningsplatsen Solna Kirkveg Grind et tokozala donc na Grind et donc entrée ya liboso nde tokozala donc Solna Kirkveg nde place tokozala pona tina ya enterrement ya pasteur na biso Edouard donc ndenge toye awa toye to représenter ba pasteur nyonso awa na kati na mboka na Suède donc c'est-à-dire tout le monde ne pouvait pas venir ba pasteur Antonio ba apôtre et ainsi de suite. Tout le monde n'avait pas la disponibilité, mais bah délégué biso au nom ya conseil, c'est ainsi que non toye kat nao ici ka pour natina ko représenter bango. Donc likambo oyo et comme na kat na mboka na biso à Stockholm, ezali ko concerner biso nyonso, pas seulement ba chrétien, mais bande na biso nyonso oyo atangami ke aza congolais, oza la angolais biso nyonso ba to mangala, toza concerné na kat na likambo oyo. Donc si manabiso ko enterrer pasteur na biso na Solna. Donc il y a un endroit où ils ont déjà aménagé où toko kende ko fanda place wana pona tina ko continuer ligambo ya kolela pasteur na biso. Tokozala wapi? Tokozala na Shistatorie. Tokozala na Shistatorie. Shistatorie est na station ya métro ya Shista. Donc soki o uti Stockholm na kati ya métro okofanda na sima ya métro. Tout comme soko uti akala okofanda liboso ya métro. Tango ozo kita directement na métro o kiti na ba escalator ou bien na ba escalier o kokende siko na droite na yo soko bimika na droite na yo o bimi na droite et puis o talipe na droite Shirktoriet eza place wana Shisttoriet eza place wana nde place na biso adresse gozala alors tokokuta na place wana à partir à 15h juste ça les gozala déjà aménagé na ba musicien makambu tout déjà installé kuna na kati vers ba 15h tokutani place wana pour natina kolela pasteur na biso mais à ce qui concerne enterrement tokutana kuna na chapelle kuna à partir de 10h juste na 10h juste to bongami déjà to ya retard parce que temps est vraiment limité to bongami vendredi wana à partir de 10h juste to za côté kuna na Solna enfin que non toyeba na kosala culte vraiment il y a à Dieu et pas à pasteur nabiso donc to bengi bino nyonso ebele bozala wana enfin que non tokumisa Nzambe. Je pense que pasteur nabiso dido je ne sais pas ce qui oyebi pasteur Edouard j'aurais appris que yo oye mais pasteur était déjà malade. Comment vous avez appris une nouvelle ya liwana? Oui et ça linga pas super personnellement parce que tant que tokomi tokutaki pasteur azaki déjà malade. Toujours qui vraiment ngoluti ya koyeba makasi Mosai na Nzambe mais misala na ye na kati na mboka nde egangi mingi ba témoignage na yende egangi mingi oye asali po na église na mboka oya Stockholm pe na Suède mobimba donc ozo sentir que mutu nyonso azoko lela comme Tabita ko omoni misala ya mutu na Nzambe ndenge za koganga eza kolakisa nini oyo ye azalaki po na église corps de Christ. Alors to sungaki na ba mabondeli musika sepelisi Nzambe ke volonté na Nzambe e salema na lolenge salemi
toujours qui tente ya kosala ba misala mingi ndenge toujours sala na bino ndenge tosala ki na bino malheureusement toujours qui occasion opportunité wana te mais bande ko nyonso bazwa ki grâce ya kosala ne mosala vraiment baza kotata la misala na ye pe bana nzambe église corps de Christ mobimba eza kotata la misala oye asena kati na mboka oyo lokola ba pionnier vraiment ya likambo na nzambe yango moni biso nyonso tozali impliqué na kati na mosala oyo à partir de misala oyo asali. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Donc précision à Souka ezake mokolo lundi biso nyonso ba pasteur to kutana na église Patmos. À partir il y a 17h, nous avons encore une réunion là-bas d'évaluation pour s'organiser. Donc lundi na église à Patmos et à Breden à partir de 17h. Tous les pasteurs sont invités. Tokutanawana église à Patmos, c'est l'église Bisikakani, pasteur Nabiso Antonio Azaliko Kamba. Tokutanawana lundi à partir de 17h pour natina préparatif lié toujours dans la situation il y a révérend pasteur. Si était vraiment nkolo apambola bino bisika bozali. Nzambe aleka ko pambola biso nyonso toza ko beta setekaka na église corps de Christ pe bande ko nyonso bana nzambe nyonso yebi ko lobaka ozoko yoka biso na munoko oyo vraiment le 22 tokuta na biso nyonso osambela kato osambela kate diwa e poni mutute eza pona mutu nyonso esengeli ke jour wana biso nyonso tozala po natina na ko honorer papa na biso oazali kotika nzambe apambola bandeko nyonso balandi biso bongo soki ba précision mosusu emonani mbana sima tokozonga pona koya kopesa lisusu na kombo ya ba pasteur nyonso topamboli bino na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Ila. Kaka pana ulanta. babisite ya kaka moko elengi ya kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekandi moki bana matadi bana bandundu Équateur Pobulanta kabumoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. eyindi na bomoko ya mboka Lanta bumoko ya mboka. bomoko ya mboka elengi kano